Toko babongo na basango na biso ya mangumba pona koyebisa binoko le pasteur Eli Mutombo apesi ba hommage na ye pa ya père spirituel na ye le révérend pasteur Gauthier Mafuta à l'occasion ya 31e année d'anniversaire de mariage na bango oye kosalema bongo mokolo ya dimanche 5 décembre 2021 oyo boyebaka mwana malamu bayebaka ye tango azali kotombola bendele ya baboti na ye wana bazali nanu na bomoi hommage basala kango kaka soki moto akufi te même ata soki aza na bomoi badita nango bozo yango na reportage oyo. Shalom na bana nzambe nyonso nzambe apambola bino apambola mabota na bino surtout apambola bandeko nyonso dans occasion ya kolanda biso na ngonga oyo ngai ezali wabino pasteur Eli Mutombo soki na yeli susu liboso baitando na bino ezali pona ko rendre hommage na événement monene oyo ezali ko se préparer dimanche ezali koya ezali hommage spécial lengi na rendre yango na moto moko ya lokumu moto monene pe mwasi na ye molongali na ye mama na biso ezali na tina ya pasteur Gauthier Mafuta oyo azali vraiment papa na ngai pe mama na biso Angèle Manzani Mafuta naye ko rendre bango vraiment hommage pour la 31e année na bango ya mariage 31 ans c'est pas facile hein c'est pas facile c'est supporter bazalaki toujours ensemble bazalaki soudés na ba problème na ba difficulté les lots ça la preuve de maturité ils ont mérité vraiment beaucoup d'honneur beaucoup d'acclamation yango wana ngai lokola mwana na lobai na kofanda kimia te naye ko rendre bango vraiment hommage pe ko féliciter bango ko boake na bango ba fololo ebele oyebi na mikili mosusu ata bamboka na biso 31 ans mwana si akoti na ndako ya libala aboti pe akomi po gérer foyer na ye mais bango nzambe abateli bango tikete lokumu ezonga epai na nzambe ngai lokola mwana bango na boakeli bango ba fleur ebele Bible lobi boakela moto fololo tango aza na bomo kozela liwa na ete papa mama longonya pe ba fololo ebele epai wapi bozwami nzambe apambola bino bozali exemple monene pona biso ebi toyebani lelo te tokutana kala tango nakutanaki na pasteur Gauthier Mafuta na mwasi na ye bazalaki pe nanu pe jeune mais bazalaki toujours en paix bazalaki toujours joyeux et maman badol ba français le quoi mundele papa ye moko kolo français wana kutu mwa lo bazate nzamba pamboli bango pesi bango bala kitoko biso tozalaki wana pona kosunga bango na mosala lokola bana kino nzamba ye kosala ke nalekisi tango na ngai mingi pembeni na bango kaka te me na kati ya ndako na bango nafandaki wana lokola mwana ayaya nakanisi so bapondo ya mama mona osala fiere na kolia te me na nzala momonika na ye osenga biloko kaka na nsima eza bacaprice ya bomwana eza makambo yaka eleki nango deja nzambe apambola bino pe natombe bino fete malamu nzambe asoutenir bino oyebi William Marion Branham alobi soko moni moto monene eseke nsima na ye ya une grande dame wana mama yo yebi oza na motema atako mwa distance mais na tango ya poko nde bayebaka bana ya solo nde bayebaka bana ya solo oza na motema osali preuve lelo toza na moto monene liboso na biso Gauthier Mafuta ezali parce que concours na yo mpe ezalaki na nsima ozali kosoutenir ye na mabondeli lelo nzambe atomboli bino bozo mérité ba honneur kouta epai na biso pe
soki omoni moto monene seke liboso na moto monene mosusu azali na rendre peu hommage na pasteur Barouti Kasongo mon encadrement na ye et de tous on a un grand serviteur de Dieu pasteur Gauthier Mafuta azo maîtriser parole de Dieu azo te le balanzambe na connaissance exactement le pour la papa na ye Barouti Kasongo bisope tout ça na sima wana pour copier même sagesse tout ça continuer pe nzambe na bango azali nzambe na biso na ko tomber la bango kaka esengo na ko tomber la bango makamunyo sur malamu lokola bakundoli nzambe azo mabunga la bango nyonso ya babweleki abwaka ngoni bala kobosana mibu eza koya nzambe apambola bango posa motema na ngai ezate o mutu akufa oliwe kabula biso kino yesu akozonga tozonga biso nyonso na bomoi ekozala esengo pasteur Gauthier azali papa na ngai personnel yende asunginga na musala lelo tozote apeli balanzambe tomona ni boso na bato histoire ba efasaka ngote ba changer pe papa te ata bato balobi ndenge nini eli mutombo kotikala eli mutombo Gauthier Mafuta kotikala Gauthier Mafuta papa kozala papa mwana pa kotikala ga mwana donc lelo na ko sala ngo surprise na yete e okamisa bango ndeni nasali makambo yo nazali wana pona ko soutenir bango pe ko accompagner bango loboko na nzambe e batela bango nzamba pesa ye sous onction et ça l'est église wana e kende liboso pe soué na ngai ministère na e bana mokili mobimba azala béni financièrement azala béni spirituellement azala béni physiquement pe soko ye bakate nzamba pesa ye bana kitoko balobaka français lokola mindele ezali pamboli ko utepa na nzambe nzambe apambola couple pastoral Gauthier Mafuta Lunko nzambe apambola mama apambola bana nyonso pe libota mobimba koleka mingi lisanga mobimba ya assemblée chrétienne de Ngaliema nzambe apambola bango a soutenir bango pe grâce na nzambe ezali ko bango biso pe aseko to sepe na bango longo to lobiete tozali toujours simbisi na bango nzambe a soutenir bango koleka mingi na keipe ko tonda nzambe pona mpaka na biso Barouti Kasongo nzamba pambola mingi. Je suis sûr que pasteur Gauthier alandi modèle ya mpaka na ye lolenge mpaka Barouti azarana mama fosi bolingo na bolingo na dimisa mipete mama Angela alandi pe mama na biso fosi donc Beka alandi lolenge Branham azalaki na meda Gauthier Mafuta alandi ndenge Barouti na mama fosi bazali biso pe toujours dans kaka ndenge moko nzambe na banzete nzambe ya kosuna biso nzambe pambola ba associé na nyonso na bosanité mokengeli pasteur Carlos Barouti na lingaka mingi na bosanité mokengeli Metushela na bosanité mokengeli Dembo nzambe apambola bango apambola pe assemblée chrétienne Barouti Tabernacle nzambe apambola bino na tombe bino fête malamu na bana nzambe nyonso bana ase nyonso tikete kimia na nzambe za mabota na bino na kombo na Yesu Kristo